balandi tokutani lisusu ka ndenge tomesana kokutana biso na bino tant qu'on sera en vie tokoservir mboka oyo tokoservir bino atako bino boreconnaîtraka biso te il faut na répétaka yango kaka po komona mutu ta libumu aye wana koluka biso soki azwi difficulté mais ntango bazolia bazorenie baba maître problème kaka suspicion eza bamasolo tokobeta bandeko na ngai oyo baza na intérieur makambo ya dialogue eza ndenge nini banonse comité préparatoire ya dialogue kuna siko mbwa aswi mbwa balobi 12 personnes mpo na opposition 12 mpo na majorité 6 personnes mpo na société civile babandi koliana UDPS Bruno Mavungu alobi a répété alobi biso na balie na biso nde tokosolola bapeti oyo bana poa nini bakosala nini kuna nde toyoki Justin Bitakwira balobi mama grand-mère na ya komodire dialogue o kodio akozonga dans une semaine papa donc bozosala badialogue yango mpo na baintérêt personnel bato mosusu mpe bakoki koreprésenter valablement tous les Congolais n'iront pas là-bas il n'y a pas que vous nde boza na monopole ya koyeba mboka il faut boyeba kango et là nous commençons à découvrir bajeunes à bino bapoliticiens ndenge nini bokomi agité boy mpo na comité préparatoire ya dialogue balobi te ke bokokota dialogue te comité préparatoire ya dialogue bokomi agité soki ngai nakoti te kojo dans une semaine akozonga oh papa na point nini yo lingo se mesurer na UDPS ata kotindoki oko se mesurer na UDPS oko ozala batu combien en tout cas makambo yango oyo botika papa UDPS même soki arevendiquer akorevendiquer aza na droit na ye UDPS c'est un point qui ignore ça et comment se fait-il que yo opposant oke kosigner pétition oyo balingi kosenga interprétation ya article 70 oyo bango moko tolandi honorable Shadari tolandi Thierry Musenepo ozoyoka tendance basi bapesi position même ya cour constitutionnelle ndenge nini président sénat kozala wana ndenge nini baassemblée provinciale koki kozala wana mais mpo na chef de l'état donc intention yango wana je ne sais pas soki cour constitutionnelle ekosala l'exception ekosala ekocontredire bango mais yo ozomiloba opposant oke kosigner na pétition wana ndenge nini vous prenez des gens pour qui là vous prenez des gens pour qui quand vous entrez dans la démarche il y a majorité et vous prétendez être opposant même attends potika biloko wana ti nalobaki na bino masque kokweya Moïse Katumbi awa désigné bolobi na Moïse Katumbi candidat ya AMP kojo skwazo kende ko négocier na Moïse pour na nini candidat ya AMP alors que dialogue est initié par les chefs de l'État mokonzi ya majorité présidentielle siko kojo ke katanga ko sa nini baje na bino tosi totimbela tosi toyebi yango mais ngana nalobaka na bino toujours que oyo akoluka korule ba congolais ngai na korule ye ah oui likambu ya RVF oyo koma CVF la Congolaise des voies maritimes. Qu'est-ce qui se passe? Ninezo sala keba travailleurs basala 6 mois sans être payés. Est-ce que mon wezo kota to ezo kota te? Lavage à bateau pamba $12,000. Bosokola kaba bateau combien? Et là Rwanda kendaka wapi? Depuis 2012. Babiloko wana bokotisa ya ko sokola bateau $12,000. RVF. Hein? Qu'est-ce qui se passe kuna? Qu'est-ce qui se trime bino na comité de gestion wana? Donc bajan ya RVF vandaka basale la kabino musala bino boliaka. Mboka ngoka kaboui. Mais je ne vous condamne pas du tout. Quand nous sommes dans un pays où on ne sanctionne pas, on ne punit pas. Tokolobanine complicité ou silence complice.
eza plateau ya liberté ya point de vue na ye à mettre en tant que présidente ya parti politique, en tant que moto sala politique. Mais là qu'on a retenir alors dit que il ne faut pas interpréter en partie la résolution 2277 et le bel dialogue et le bel délai constitutionnel. Tota makambu mibale wana en jeu yango penga pena tunaki na lobia. Est-il possible d'organiser les dialogues où les années nous convoqués et organiser les élections dans les délais constitutionnels? Comme les faits politiques qui sont créateurs des faits juridiques, besoin on a que les politiciens ont une résolution et marcher sur la constitution. Bango babandi, majorité. Babandi déjà. Interprétation, article, alinéa 2, article 70. Honorable Chadari Tolandi, alors biso qui président Sénazali, Tolandi Bateri Moussene, Bazawana. Donc si va donner conclusion au Yokobima na cour constitutionnelle. Article Landenge wan. Mwana mboka lisanga bonganga. Yope olobini. Biso bandeko ya Lingomba oyo babengi yango Front du Peuple. Front du Peuple oyo biso tolobaka pe bandeko boyebaka yango soki tolobi Front du Peuple po totia liboso peuple liboso ya makambo manso yango tolobaka Front du Peuple vanité de vanité ata oza na bambongo na yo oza na moyeba ke ekosuka peuple nde aza liboso. Front du Peuple, le peuple d'abord. Front du Peuple, Tshisekedi, président. Donc, ils ont habité Misat. Tolobi boye, lelo tokutanaki bandeko mingi tolingi bayeba lokola olobi toloba na Lingala. Président Etienne Tshisekedi ye moto ya yambo oyo alobaki na mboko oyo ke tokende dialogue oyo meme président alobaki na badepute na biso bokoto te mpo maponami wana eza mabe. Na nsima gouvernement oyo ezali koloba toboyi dialogue mpo élection esalemi malamu. Président alobi tokende dialogue mais na dialogue wana il faut bandeko bapaya baye mpona kokonza biso te mais bazala wana bayoka oyo toza koloba yango babengi facilitateur. Asengi facilitateur bandeko na biso mosusu bayebaki te bazali koloba président Tshisekedi andimi dialogue asengi mpona nini alingi prolongation ya manda banda asinyaka mokanda wana soki tobandaka dialogue makambo esi esila baboyi tomona na décembre président Kabila andimi dialogue mais na ndenge na ye yango biso na Front du Peuple tolobaka badialogue ezali mitano. Dialogue oyo na esprit ya président Kabila, dialogue oyo bandeko na biso bazalaki nango ya koloba tokende na seni babengi yango tripartite. Na dialogue oyo ndeko na biso président Vital alobaki tokende osala kaka na este pamba. Na dialogue oyo ya président Tshisekedi mais dialogue ya président Tshisekedi eloko tosepeli nango bandeko bakei na conseil ya sécurité na résolution ebimi ya sika 2277 ezongeli kaka makambo oyo président Tshisekedi atie yango na mokanda na ye ya fait de route. Yango tobengaka ye visionnaire na tina ayebaka avant na yango lelo tango ba désigner facilitateur président Tshisekedi alobi pona UDPS na désigner bato misato a désigner secrétaire général Mavungu adjoint na ye secrétaire général adjoint Chibala a désigner
national honorable Félix Sekilo alobi bino misato bona na ngai malamu bokende kokutana na facilitateur ezali te ke bino misato boza désigné pour na comité préparatoire te bokende kokutana na ye tosengi na bango nyonso awa tozobunda etumba wana ya 2277 bango nyonso baya nsima ya président Etienne Tshisekedi tolobi baya wapi nsima likambo mosusu tolobi lelo ya motuya bandeko na biso ya majorité bozobunda bolobi bondimi dialogue bongo bobandisi kosigné bapétition mpo na boloba interprétation article 70 ntango bozosala interprétation article 70 eringi koloba bolingi nini to boboyi dialogue yango tozotuna bango bayebisa biso eloko oyo balingi bosimba ya mabe bosimba koto mabe bolingi nini tolobi boye le 24 po président Tshisekedi alobi le 24 wana mpo na biso ekozala meeting na kati ya meeting tokolobana oyo papa Tshisekedi ayebisaki biso ndenge touti na poto makambo oyo ayebisi biso na oyo ezoleka maso tokolobango na bosembo mpo na peuple congolais ayoka yango mpe ayoka mpo na nini ye akangama na likambo wana mpo ayebi mboka oyo malamu ayebi esika touti mpe ayebi esika tozokende. Ah oui, nayebisaki bino que année ya masolo pas comme toutes les autres années parce que oyo comme année ya compétition même bandeko ya RVF CVF la congolaise de voie maritime 6 mois d'impaiement pour na likambo nini mbongo ekokota to ekokota te les 12 000 $ que vous percevez pour le lavage à bateau ekendaka wapi ekendaka wapi biso toza kakao la mure de lamentation soki moto akolia kotonda bayebaka biso te mais bamusicien bazwa bachance na bango atako moto akoloba ke musique eza na ntina te mais bango ndenge bokabelaka bamusicien ndenge bokabelaka ceux qui défendent le pays. Je dédie encore une fois de plus cette émission à Bensou Mahoro Ndekonabiso, un grand journaliste qui a révolutionné Makambuna Côte d'Ivoire. À travers lui, il s'est créé de musiciens qui ont chanté pour leur patrie. Peu à ton âme, chers confrères. Mais biso totikali toko bundela kaka mboka. Yango na lobaka na bino. Tant que le Congo sera là, nous le défendrons. Mais Moutoune Zaboui, pour un comité préparatoire seulement, agitation, il y a dialogue. Bozo monake, na ebisa kibino. Publicité wana bakosala kana RTNC. Ya oyo na boîte na ye, oyo na boîte na ye baswani après ba matina boîte moko. Eza koloba oyo na parti na ye, oyo na parti na ye, bakokota na boîte ya ba politicien bakati banani batikali na sima. Population. Mais bino population yango tozo yebisa bino. Tant que ozoyoka moto azoloba ke soki ngai naza na comité préparatoire te ma grand-mère va me dire le dialogue. Mais c'est quoi cette histoire là? Tu as un agenda caché? C'est pourquoi Okeko signé na pétition à la majorité, tu prétends être de l'opposition? Hein? C'est pas normal, vous nous prenez pour qui là? Tozabana na bino boya kaboko sakabiso. Bino peuple kakaboy. Ce qui moto alobi azoke dialogue kolongola kaka kayo ki aza na comité préparatoire te ma grand-mère va me dire le dialogue. Donc le dialogue ozo sala ngo pona grand-mère na yo. Te pona yo moko. Hein? Ce qui bon invité ngate kodo ko sala une semaine à côté. Mais papa avec quel poids politique? Yo lingo se mesurer na UDPS ata ko kindoki. Oko se mesurer na UDPS? Oko on a battu combien? En tout cas, makamwango. Botika papa, UDPS même ceux qui a revendiqué à droit na ye, UDPS c'est un poids qui ignore ça. Attaque bino bâton dans les roues à Ben. Tokobeta masolo bande konangai, namona mboka Angel Makombo, présidente nationale ya l'IDEC, oyo toyambaki, bokolanda mona mboka Lisanga Bonganga, point de vue naie par rapport aux questions d'actualité,
eza ba masolo to kobeta nazo informer bino que papa Léon a voyagé akena ye na mikakata nyonso tout pendant que bino musala na bino ko vanda be ko vandi mo omoni ndeko Eliezer akomi ko changer langage basi baliesiye basi basom est-ce que botala kanga bien na chaka mutu quiconque soki okutinga na cabinet ya mokonzi yeba ke ba invité ngai na cadre ya musala oyo yanga ngai tambo boutique bilobelati yango na lobaka le Congo n'a pas besoin de juges de touche, le Congo a besoin des acteurs. Place ngana kosala na suki yo pe yaka bakisa. Je ne le fais pas par vocation parce que ceux qui ezala kama kamambo mbeleratika. Nous le faisons avec trop de difficultés. Moko benganga ya lobi akuti ba policier bazolo bakende ko Eliezer. Omoni ji paso mina. Pendant que à ce moment bazo benga alekina mutu kawa. Il y a danger. Pendant que azo benga nga nazali kolwa moto. Donc je ne mérite pas mieux. Admettons que nasomba ki jeep. Nazo mérité te. Donc musala nazo sala ya pamba. Aboniko papa. Tout travail mérite salaire. Nga nazaka ambianceur te. Même ceux qui ont sommi quelque chose et bate eza na organisation parce que na ambianceur te. Je sais comment m'organiser. Yango na initiaka même ba toute l'équipe ya tokomi wapi. Tozana ba ambianceur awate. Maman Angèle Makombo. Bote mwana mboka. Mbote ndeko Eliezer. Mikolo ebele ozomona na te boni lideki. Ekufa to ezali kaka parce yaka na moto mais toko yoka ngo lisute. Mikolo ebele na monani na tokomi wapi te. Mais ba média ebele naza komonana olandaka peut-être pas. Et puis surtout presse écrite na yaliwana. Na lingi vraiment d'ailleurs otanga rétrospective na salaki il y a année 2015 na journal Prospérité na mois de janvier ezaki vraiment ko passer en revue Makamono à 2015 na baptisé d'ailleurs 2015 Annus Horribilis hein, année horrible l'IDEC et Ali la Ligue des démocrates congolais parti de l'opposition lokolo yebi kozala na opposition kozala na parti politique kozala mokonzi ya parti politique surtout ceux qui oza en plus moi si eza na ba défi ebele donc défi à organisation défi à mobilisation défi à collecte de fonds donc oza toujours na makambo wana et puis peut-être pour okolikasi na siège na bisote tolongwa avenue Lumumba, Tokoma na bon marché, 145/50 avenue du Progrès. Donc, Toko Sepela Soko Leki, to continuer ma solo na biso. Donc, l'IDEC et Zaliwana. En plus, l'IDEC, to zana na kati ya plateforme politique ya opposition, comme on a ngo convention des républicains. Ezalaki kala opposition républicaine. Mais to changer combo poto éviter ba confusion moko ekota ki boye ordre républicain opposition républicaine donc biso toza convention des républicains to ko regrouper une douzaine de partis politiques plus ba personnalité politique donc tozali wana opposition républicaine oyo kaka ya ba Léon Kengo adondo c'est ça tozalaki na opposition républicaine na lingomba ya ba président à Sénat, mais le la bango ba poninzela mususu ba créer ordre républicain pour éviter la confusion ya pamba biso to changer combo depuis donc novembre 2015 to commis convention des républicains. Convention des républicains bokabwani ba poninzela mususu parce que basali gouvernement après concertation yo s'est retrouvé tendo lobby to bendana kaka donc convention des républicains convention des mécontents to ba déçu ya makambo ya concertation bokendaka to kendeki lokolo yebi na concertation bato mingi ba tonga ba concertation tout ça mais ce que tali vraiment mosala to sala ki mosala intellectuel so ikara ba recommandation en concertation surtout ba recommandation wana balobaka les 100 recommandations phares ba appliquer ki yango nde na kanisi mboka elingaki ko avancer moke bon ezate mécontent ozana
lingomba moko boza na ligne politique moko bokolanda du jour au lendemain bomoni ba changer ligne politique sans justement concertation après les concertations et ko créer kamwa mobulu et batu bakomi tout na me baza na biso baza bon ba mususu pe balingaki ba jouer rôle moko actif ba moni que sans concertation encore une fois ba poni peut-être ba mususu bangote donc na politique ata na ba lingomba nyonso il faut que batu ba sololaka ceux qui ba décider to ko sala makambo boye ba respecter parole na bango ceux qui respecter parole te olobi lelo likambo lobi osali eloko mususu batu bako sepela mingi te soki omoni nazotala lidek ndenge yaki na moto tokozwa mwana mwasi candidat président de la république bokomona wana Angel Makombo akopela se kopela bon comme lokola ozosala pa moko liboso pa en arrière ainsi de suite tozo comprendre te to ya komona Angel Makombo akomi basima ya bakengo tozo comprendre te wana c'est que ambition wana c'est que Rolanda te oui Angel Makombo président national à l'IDEC Angel Makombo candidate à la présidentielle mais yomoko yebi na 2015 2011 situation ezaki nini ya opposition tozaki na janvier 2011 ba changer constitution d'art balobi au lieu tozana 2 tours un seul tour opposition alinga ko gagner ndenge wana te et puis na kati ya opposition tokutani na cadre ba masolo tobengaki masolo ya Fatima après Sultani to pona moto moko po tozana la chance à gagner toyokani ndenge wana mais fin de fin comme d'habitude bato bako se retirer te na tana lo bato ba candidat masculin na ego na bango balingi ka kakangai la voix de la sagesse ngai mwasi nazaki ngamoko na lobi non ndenge wana toko avancer te est-ce que il faudrait pas se désister pour au contraire il faudrait saluer ça kokumisanga pour la décision wana nazwaki avenir ya mboka eza vraiment en jeu ce kotali ezaka tokoloba dialogue élection mais tina nango eza nini pona kopona ba mikonzi bako diriger mboka oyo et ba na sens à bien pour pauvreté et diminuer pour makambo ya énergie eza vraiment à la base ya développement en mboka na biso lobby ngai pa nanga na fandaka courant depuis 10 heures ya tongo ti ezongi na ba 22 heures makambo ndenge wana situation ya sécurité tant que tozala na pays stable te sécurité stable te développement ekosala matema enjeu topona ba mikonzi ya mboka voilà. Et topona bango ndenge nini dans le cadre ya constitution voilà enjeu ya 2016 eza wana Angel Makombo ozomona ndenge nini dialogue eza na tina to eza na tina te na ngonga oyo parce que bandeko balobi pona tokende na maponomi les élections apaisées il faut to vanda to solola to planir ba vie na biso pour que mboka epelate ozomona dialogue wana eza na tina to eza na tina te biso na lidek na ebandeli na komi yango eza te makambo kaka na lobaki ba journaux na peso ba référent na lobaki yango na tanga na komaki yango article moko na ezaki titre un dialogue pourquoi faire oko za la politique te oboya ko solola il faut ko solola mais il faut koyeba tina ya masolo donc biso to lobaki oui ko solola mais po to solola makambo nini to solola nini to kosuka ndenge nini toza wapi to kende wapi to poza ngo to lobi non dialogue oui mais pour to discuter kaka processus électoral dialogue ngo il faut ezala mokuse dialogue ngo il faut totika nanu totika pembeni cycle électoral global seni envisageaki to sala kaka élection présidentielle na législative. Donc ezaki position na biso il y a départ. Mais après to kotala lokola makambo okende bato il faut to solona bango donc
majorité présidentielle tomoni eza yango te okoloba te tolingi tosolola et puis okomona ke na mboka bakokanga batu bakorestreindre baliberté okoloba mais c'est une chose et son contraire toza na mois d'avril 2016 bakoloba ombongo te tout ça fiché pas révisé etc. Tant tokomona ndenge wana tolobi halte là dialogue ndenge wana tokende te. Et justement, dans le cadre, il y a la plateforme politique Nabiso à opposition, convention des républicains. Tout ça là qui déclaration en décembre 2015. Tolobi, oui au principe du dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Yangwana, to, et puis biso toza na position moko, toko boya lokola bamsusu bako boya te o balobi o, et dame kojo, pas question. Tolobi non. Hasard facilitateur ou envoyé spécial désigné par Union africaine, organisation régionale africaine, a travaillé en étroite collaboration na Nations Unies. Donc d'ailleurs, résolution aux Koloba 2277 est cautionnée. Donc total andenge nini toko pe sa position na biso to réitérer to appuyer position en haut. Donc, et le retour au loba biso na l'IDEC, et le retour au loba na convention des républicains, la constitution, toute la constitution, rien que la constitution. Et d'après expert Mingi, si vraiment volonté politique est yalaki, on peut toujours organiser ces deux élections-là, la mère des élections, la présidentielle et les législatives. Honorable Chadari à lobby noir et blanc que il faut que débat interprété. Tout ça qui n'a pas 50 signatures, nous en avons déjà plus de 200. Tout que débat interprété parce que jamais beaucoup ça là que kengo vanda wana depuis vanda na sena na yebo ya kolobana kabila ki akendete donc intention et ça intention donc volonté na bango za que cour constitutionnelle a acte juridique où ils ont permettre que tant que les élections ne sont pas organisées, Joseph Kabila vanda. Chat échaudé craint l'eau froide le quoi balobana le poteau. Tout le monde qui a un pour na commissaire spécial, cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, on va bien voir dernière décision mais malheureusement constat la cour constitutionnelle est mal partie. C'est un mauvais départ. A eu vraiment position dans le sens, dans un certain sens. Donc si koyo toza et kenge et visiblement élection, il y a président de la République, c'est bien l'élection, le quoi on a la mère des élections, qui est bien définie, qui est bien dont les règles sont bien définies dans la Constitution. Tout appliqué en gros. Hein? Élection on voit à peu près date et mais pour la présidence de la République, c'est clair et net. Donc, interprétation interprétation parce que au départ bako créer crise tout à fait artificielle en refusant d'organiser les élections. Mais chaque année, est-ce qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires et balobaka oui pour la élection autant. Donc non, quand on est un régime qui se respecte, un gouvernement qui se respecte, comme on dit, gouverner c'est prévoir balobaka na lopoto. Yo travaille quand même là-bas, structure internationale. Tous un dossier à résolution 2277. Oyezo lobela, na makambo ya dialogue, na makambo ya organisation des élections dans les délais constitutionnels. Oyo gouvernement na biso basali mwana mboka Lambert Mende na Chibanda Ntunga Mulongo basali point de presse bataquer côté à organisation dans les délais. Balobi et bamindele balingi batumba mboka na biso. Mais saluer quand même il y a dialogue. Et ministre Chibanda ça frise l'irresponsabilité. Ouais. Gravissime comme déclaration. Alors, wana ezali ko se poser. Oya Kojope et Yewana. Bandeko balobi Union africaine et si appuya démocratie na mboka nini Afrique. Bango ba appuya ka dictature. D'ailleurs Lamine Zuma, Madame Zuma a s'occupé na makambo ya mbongo soki mobali na ye azwa
oyo ba condamné publiquement abimi ridicule aligné ko démissionner té yazo mutu atindela biso un togolais oyo a travaillé na dictateur na ligno sala moi lecture na yo par rapport ya lecture nangai madame Zoumak ezala mobali na ye asali makambo là elle parle dans le cadre de la fonction na ye hein aza commissaire ya Union africaine. Bon, maintenant discutons décision na ye na cadre wana, est-ce que ça bien, est-ce que ça mabé, etc. Ba mboka mingi na lokolo mentionné na sala pratiquement 24 ans dans les Nations Unies dans comme fonctionnaire international na New York dans le domaine politique. Na ba mboka mususu soki secrétaire général des Nations Unies, soki Union africaine alingi a nommé facilitateur, envoyé spécial. Il faut à consulter Liboso Mboka en question. Consultation informelle. Est-ce qu'il vous va? Est-ce que ma consultation on est salamaki? N'a évité, mais en tout cas, ba Congolais, ba Koloba, surtout mingi na opposition, non, et Dame Kodjo, aza trop proche, il y a régime Bonaboy. Bon, il faudrait examiner ça. Mais le lobby 20, résolution 2277. Nga résolution ango eko punanga eko laksanga lisusu niveau souvent il y a manque de sérieux il y a classe politique congolaise. Ce qu'on talibien opposition résolution 2777 a brandir loba oui résolution ango a sepeli a commenter ango pour bakoloba makambo il y a délai constitutionnel. Mais voler wana bakoloba makambo ya dialogue bakoloba ngote. Ça je trouve que c'est la malhonnêteté intellectuelle. Il faut en tant que responsable politique bien informer la population. Population, on pourrait faire un sondage rapide. Qui a lu la 2277? Très peu, hein? Très peu de gens. Opposition, délai constitutionnel, majorité dialogue. Alors que ça frise l'irresponsabilité. Au money. Et c'est bien pour ça que la classe politique congolaise a manque de maturité. Mais pourquoi juste voir un angle et pas un autre? Et ce jeu-là, le G7 y compris, le fait. Hein? Aroloba, oui, résolution et tout ça. Mais Aboy dialogue de façon catégorique. Un G7 en passant qui est responsable, il y a bilan et à l'élo. Ngata, on a eu un G7 vraiment, ils m'ont pas encore convaincu. Responsable, ils m'ont pas convaincu depuis une dizaine d'années de participer à gouvernement. Donc, bilan, il y a gouvernement Oyo, ils en font partie. Le G7, en 2011, janvier, quand on a changé la constitution au pas de course, de 2 tours à 1 tour, Bafandi, Soui, Balobaki, non. Depuis une dizaine d'années, Tango Bako violé les droits de l'homme, etc. Les lots, baza défenseurs à la Constitution. Et oui, parmi eux, il y en a qui, en 1992-93, Bangote baza qui est responsable du génocide, Mongo Balobaka Lissoute. Bakassaïen dehors du Katanga. Combien baza na Fimoko traumatisé de l'époque, maisons brûlées, des gens tués, etc. Et tout ça on oublie. Parmi eux, il y en a qui voulaient tant adopter constitution du haut du podium de la tribune de l'Assemblée nationale. Bazako soutenir l'élection du président de la République durée mandat indéterminé. On a les preuves. Les loba telemi, toza tolingi défendre la constitution. Bota la sacrifice, la sacrifice à Nîmes. Pour démissionner car à Mikolo. Mais sacrifice à Congolais. Hein? Roulage, $50 seulement du mois, par mois. Salaire totalement dérisoire. C'est là où je dis non, soyons sérieux. Nga, si ils avaient pris cette attitude-là, d'abord, hein? Ça la met à culpa.
Sarkozy na France, ça là qui met à coupe na été à Komina beaucoup. Bango non. Bah, changer position du jour au lendemain, il faut Tolanda Bango comme un seul homme. Non, il faut que le peuple congolais commence à poser des questions à ses leaders. Redevabilité. Et ça, G7, alors pouvoir au balobi que ça frise les responsabilités à la communauté internationale. Nana mentionné ça frise les responsabilités. Nana bilan mitigé. Ouais. Non, il faut être, c'est là où Oza Motoya majorité, bon, je comprends, Bazan a pouvoir, oser te critiquer, mais Oza en opposition, il faut quand même avoir une opposition crédible. Une opposition responsable. Responsable, Makambo Ezate au lobby, etc. Du jour au lendemain, et puis, Nambo Kanabiso Tolinga Roluka, l'homme providentiel. Un homme providentiel qui va venir nous sauver sans poser des questions. Hein? Et Tanga Mobutu 1997, après Tokotala, Tosuki Wapi. C'est pour ça qu'il faut poser des questions. Et c'est le moment de poser des questions. Candidat unique côté à opposition, et le Koyo Sala qui a postulé, parce que bon, on a que le Kola un seul tour, ceux qui toquaient de manière dispersée, Tokozala, chance la vie la réduite. Nde Balobi, même cette fois-ci, le Joseph Kabila a surprendre Batou. Abina se présenter. Nazu Mutunanga Yé, na Pesi Binoye. Ceux qui, avec cette opposition, Bazana lole moanyoka omoni double langage lole moanyoka ezalaka aweza moko ekomi na mutu ane panzani. Est-il possible ya que ba gagner l'élection oyo nyonso bozo lobaka awa na télévision bo appliquer yango pour le bien-être de la population sans que bazala uni to ba ko kendeka ndengo na lobi musala na bango ke non ils ont triché nte balobaki. Mais justement proposition na bango candidat unique. Ouais. Mais selon quel processus? C'est ça où il faut côté les Malikamboan. Selon quel processus? Le processus de l'homme providentiel qu'on va sortir d'un chapeau, on va dire, c'est lui, en vertu de quoi? Sans regarder son bilan? C'est ça la question que je pose. Non, le processus, il faut Yebaka en 2011. 2011, l'idée, le seul parti Totunaki débat télévision. Et bien on le soutient. Oui, bien. Mais Okenda et pas Kengo. Awa Kengo, biso, papa na biso babalana Kengo yo bazaka na ba pouvoir. Bazana bilanini yo landa kuna keboke ndeko sangana na bango lelo barule yuti bimisi ba ministre parce que même temps bolobaka opposition républicaine Kengo oyo kenda ko sangana na acha sala opposition na régime oyo jour nini quelle déclaration a-t-il fait contre le régime nengo zo salango awa mais yangwana ça semble au moniteur yangwana toza na convention des républicains mais oui G7 yangona zo lobela passé récent justement passé Nangai na salaki choix na 2011 na tali ba candidat na côté opposition na lobby Motoboy non Motoboy en mon âme et conscience o rolingangote mais en mon âme et conscience na tali na lobby sur le point de vue compétence sur le point de la connaissance de l'État moi c'est celui-là que je choisis. Bon, quel que soit son bilan Oroba na salaki erreur ou pas mais na ko yebisa yo tozana tokomi wapi hein ezaka émission hein koloba makambo solo ti lelo yo nazaki na New York kala mingi te ba nako kutana na ba congolais dans ce cas là les congolais à diaspora ba yebisanga po anini mama na 2011 ozwaki décision wana ezaki mabe kolanda président Sénat etc. Nakendeki il y a 2 ans na Bandundu la même chose donc bakoloba surtout baotala aspect naie social on voit pas ce qu'il a fait etc. Et nga naza kopé sa réponse c'est pas le candidat parfait parce qu'il y en a pas. Mais de tout ce que je vois, c'est celui que j'avais choisi pour. Bon, ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes en 2016. Il ne faut pas
constamment dire ah cette décision n'a qui hein la tango voilà non maintenant il faut maintenant poser des questions voir sur, ce qui s'est les passé enjeux actuels. Les enjeux actuels D'accord. et les enjeux actuels ce que Moni Moto a Telemi à lobby naza candidat à la présidentielle c'est normal c'est responsable en tant que Congolais au tourner ma question papa au salaki nini papa au proposer nini etc etc. Est-il possible d'oser résolution 2277 est-il possible ya kosala dialogue na mboka oyo toza na mois d'avril tokoti déjà na deuxième partie à mois d'avril tokomi presque na mai oui est-il possible ya qu'organiser dialogue et si là et puis d'organiser les élections dans les délais constitutionnels tels que recommandés par la résolution des Nations Unies. En toute honnêteté, la émission na Tokomi Wapi, je suis sceptique. Et c'est pour ça que Bato Mingi, na opposition bakoloba non. Tokende atate, tokopesa Edam Kodja komeli ba leader mususu ba regroupement mususu botingi la biso bato to considérer pour na comité préparatoire il y a dialogue ba lobby non toboyi yangwana. Compte tenu de ces réalités, on est presque en mai. L'élection doit avoir lieu en novembre. Est-ce que mais ce qui oko ça la ba analyse, il y a ba étude non. S'il y a vraiment la volonté politique de s'y mettre là à fond, c'est possible. Mais visiblement, cette volonté n'est pas là. Et moi, na vraiment appuyé que il ne faut pas que Balo Makambo ya basi que en mars. Basi Namboko toza à peu près 52-53% de la population. Ouais. Bon. Donc, il ne faut pas que ceux qui ont invité d'abord un journaliste mingi ba invité à Basité na ba émission na bango. Basi mingi ba caméra. Tokindi. Et puis et là comme Moussou, pourquoi qu'on invité moi si ezaka makambo ya basi? Pourquoi question de genre non pourquoi bino pe ba maman na ba télévision ezaka kabino wana émission mayela mwasi bongo ya mwasi la fidélité oshomona ba maman yangwana bino bozaka na moi biso tozaka na moi te parce que ba inégalité mingi mais c'est que nalingi na insister sur participation politique ya ba congolaise na dialogue que ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre doivent poser vraiment ce problème. Il ne faut pas que ça soit escamoté. Basi, il faut participer. Et quand on a le basi, tant balinga ko bengisa basi pour na discussion, mususu ya genre ou autre. Bakansaka basi société civile. Je parle des femmes leaders politiques. Il y en a dans ce pays. Boza combien? Il faut les impliquer. Boza combien? Tozali. En tout cas, il y a au moins, je crois, une trentaine de femmes. Une trentaine sur 600 partis. Voilà. Mais président de nationalité, celles qui sont dans les partis, qui militent, etc. Donc, il faudra que lors de ce dialogue, il y ait des femmes autour de la table. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit non, Mbokananga Toza Wapi. Et j'ai voulu m'impliquer, donner ma contribution. Et ma contribution, peut-être que na Congo, surtout en politique, et même en économie ou autre, balinga makambo mbangu. Un travail politique de fond, c'est comme le laboureur et ses enfants. Ça prend du temps. Donc, là, on continue mon salango. Et mon salango consiste notamment à mettre accent et pas à ma maman. Il y a des jeunes. Former bango parce que naza na ningi na la politique naza na ningi na na parti na bino mais la politique c'est d'abord savoir s'informer nga et frappanga toujours tant na lekaka na fandaka
côté ya campus kuna na kitaka na monaka ba o ba bengaka parlementaire debout. Eza frappant ba parlementaire debout. Okotala 0 mois-ci. Ata mois-ci mon côté à kotanga journal. Yo leader à partir au commis article naba journaux, médias sociaux, okotuna certains membres botanga ki batangé atate. Et c'est ça nous voulons mettre parce que un Congolais bien informé, c'est un Congolais qui va contribuer à un Mbokoye avancer. Le plus important pour Nangai Izali, tous dans un processus électoral moko crédible, hein, transparent. Tous dans la canaba émission le Congolais ayobo, tokomi wapi, Congolais ako yoka ako, et puis pas seulement à Tali télévision, m'a posé ma question, à Landisi Makambo. Hein? Moto mokonzi boy aibaki tel asalaki détournement donc ceux qui assis à salango aza hein, responsable te pour assumer ba poste mususu minene il faut se poser des questions. Merci beaucoup maman. Nga muna peso merci.